oyo musala ezali na ndenge ya respect et puis na ndenge ya malamu. Alors bandeko nanga bobo sanate ko s'abonner. Lelo nalingi vraiment ko partager na bino avant ko partager vraiment merci mingi na maman na biso Bem Queen na London tala collier na oyo yango yo na lati. Merci vraiment tala montre no yango yo nzamba pambula yo na colis na yo et nzamba ko cancela yo ko zongisa yo ya mingi vraiment. En tout cas kolata bo ezali toujours ça fait donc fierté vraiment na yo et puis nangai moto o kanisaki nzamba zongisa ya mingi. Alors vraiment lelo na ngina partager na bino sujet oyo bande ko na biso ebele baza na kati ya poto oyo bango ba misusu bakanisaka kozala na poto ko s'intégrer na poto ezali kaka langue po epa ya ba congolais mususu bande ko na biso batu balobaka mangala tant nazolo ba boy nazomona ba Brazzaville ba angolais biso nyonso tout émission oyo esungaka biso vraiment na implice. Alors pona bande ko ebele oyo baza na kati ya poto bamonaka mususu intégration ezali peut-être langue. Et puis merci na ba maman nanga ba papa oyo vraiment bozuta na bino pona kokota pona kosola na bino di solo oyo et puis sujet oyo pona aider bande ko belé. Bonjour maman Ame ya Wumba bakala vraiment gros bisous. Alors naza kolobela sire ba couple belé ya ba congolais ya ba to mangala mingi na kata poto comment ndenge nini misusu bazo vivre couple oyo te que non ndenge nzamba loba que non une femme sage bâtit sa maison parce que tant que tout monde balbaka toujours derrière mobile derrière un homme il y a toujours une grande dame. Donc ce que le tout monde appelle na ba couple ya bato lelo ba couple mususu basali yango ka ba yokani ka ke na baza ba couple moko ya kuluna bazali oyo tozo komona bato mususu omona yango ngai tango na telemelaka ba langue oyo ba français na telemelaka ngo pamba te bandeko nanga. Merci beaucoup papa Efiza la musique bambote place uzali nga na telemelaka ngo pamba te parce que lelo ozomona mutu azoloba français bien mais aza escroc mutu azoloba anglais bien na munoko mais aza escroc lelo eza babiloko ebele bato ebele mingi babombami na bapersonnalité wana bamona ye na aspect wana comme quoi que non on dirait azali vraiment mutu moko une femme to un homme qui se respecte ozomona ye kaka bafrançais milai ndenge mo bacouple ebele lelo eza awa na poto oyo bato bayaki nga na betaka sete na lobaka poto bato baya mosusu atiki Afrique aye ntango ye omoni ozwi mwa possibilité ozwi mwa faveur moko boye oye poto te mpo oya koescroke bato te ndeko oye poto te mpo oya konyokola motema ya mutu mosusu omona apesi yo mbongo na ye mbongo wana oye yango bandeko nga ntango nazoloba bapaster nalobaka ngo toujours na motema mabe te nalobaka to stoppe nano baeglise mpo baeglise na biso lelo ya baafricain okomona baoyo batondi kuna baza bablessé de guerre naza komélange te okomona baoyo bafandi na ndako baza bavictime omona mutu oyo atondi afandi na église aza mutu oyo miso afutaka niongo ya bato te oyo miso akenda na niongo ya bato ça fait des années oyo miso ascroka dossier ya bato mbote oyo miso na nzela apesaka te okoyoka soi disant oyo miso mama paster okoyoka soi disant oyo miso choriste okoyoka soi disant oyo misusu aza wana na grade moko boye misusu bakoloba mama mo isanza ko juger te mais wana boye zaka maloba na bino po bible lobi ba juste ba ko juger parce que ngata on aza na kati ya misala wana te naza mieux placé pour na juger pour vraiment na juger parce que ceux qui na moni eloko moko amabe bomoni même musala nzambe moko mama moko aye wana ekopesela nga prophétie abi que non mais mama nzambe azolakisanga que non abundela ko makasi oza kombati oza na ba très oza na bato bazobundisa bomoni bino na Facebook mama moko ayo kopesela nga prophétie ni que non nzamba azalaka na yo azobundela yo donc diable mpo na ye soki ozodefendre ye akobundisa te neti nga na yebaka na ngai yango nabetaka sete ya likambo il faut pas na mokili okozala na sentiment nga na kokozala nakoko se méfie ata emisu na mutu moko na yebaki ça fait des années mais soki nzamba alakisi nga keba na se méfie na yo parce que nous avons trop sentimentaliste. Pour en plus, bitumba, oh, on a zoko lité, nenga na zoya na média, awa na yaka pona ko sepesa mutu. Ozala ozali mutu to seka kaso na moni loko moko ozoki si motema ndeko moko na ko ya vraiment. Comment na ko ya ko ça la fierté ya mutu, te funa banana ko ça la fierté ya Nzambe.
po mutu aza kaka mutu. Alors tokende sikoyo ba couple oyo eza na poto batondi na ba escroquerie. Donc mwasi na mobali, mwasi antisage, en brésilienne, en munoko asom kaka. Donc ba mone ke non alataka bien mais azali mutu ya nyongo, mutu ya escroquerie mais okoka ba français na munoko ebele. Tout comme mobali, surtout biso basi nzambo lobaki une femme sage bâtit sa maison. Yo mwasi comment ko ndima ke ozala escroc en même temps okotsa mobali no emisu na kati ba jie oza mwasi ndenge nini. Même mobali akoko ozala emisu na idée wana yo za wana il faut telemela ngo ngolo bateke non soki pour les meilleurs et pour les pires ibino ki pire na bino il faut kozala ba pire ya bato ba escroc. Mais non, si ko botala eloko nyezo sala ke na poto bato ebele bazo se retrouver na escroquerie. Eloko nyezo sala ezali monde moko bato abongo baza ko envier. Bato abongo baza o balobaka eloko eite mais alinga faire voir baninga que non a maman Mire Bonard maman Mala amone que non y a za danger voir même na nani na bato miso ba journaliste même ngana zo bisa bino bandeko esi na monango na mona ndeko moko aza nene lo côté mais aye bo filmer nga place oyo ba nakisa bato ba mona ke na lala ki koto oyo bo filmer nga na voiture oyo nga ko ba biloko wana na linga kango te okoko yela nga mbongo to lobi ke non maman mo isanda zo mbongo filmer nga place oyo ça lobela bato ke non ngana leki ngana ko sepelation te parce que eza intégration te mais eza na bato belé na poto bazo vivre ngo pourquoi alingi kaka bato ba mona ye na mwasi na mobile ba mona bango batambola na ba voiture à cher ba mona bango balata ka biloko ba griffe ba mona bango ndenge eza wana basomba ka bandako na Afrique batonga ba flat sikoyo to zonga na via bato wana okoka a defa ki mbonga bato wa intérêt ake a defi su mbonga bato wa ake lisusu ake ko kosa lisusu na banque akosi lisusu na mindele tala ndenge Afrique azo vivre bande konanga via même Bible c'est un péché bato bo vivaka na kati ya lisumu botonga bandako na bino na ba flat na bino ba restaurant na bino na kati ya lisumu po nzamba zolo ba mutu il faut se contacter na oyo za nango tant que ozali nanu na 1 euro banda ko vivre na 50 centimes euro ti o bandi ko tourner 1 euro na yo quelque chose na poto botala lelo congolais ndinga bebiseli biso makambo partout na ba bureau ba oyo emisu ba koma ko kosa même l'état misu ba koma ko kosa ote na social a kosi l'état toza marié alors baza divorcé alors baza bango divorcé te njoka mwasa ke pa imobala ke pa nyoso to nini pona kaka l'été futa bango njoka ne baza pona nini boye nyoso to wana sikoyo bandeko na ngabo pouvoir ka banani okowela pe ndako ngo kosomba pe na Afrique kuna ozwi mbongo a l'état okose misu ba papier moko boya fo bo pesa biso pension na biso bo pesa biso misu tongi to e pa mundele misu ngolo ba keno toza na affaire moko boya ko sala toza na besoin ba pilier na biso mundela ko kamata misu apesi yo ozwi misu ba mbongo misu wana e ba intérêt mundela apesi misu ozowela ka ko mona ki misu fi moko bokola na ye asomba ki flat atonga ki ndako moko boya yango bandako yango na Afrique kuna et comment ya concurrence toni bandeko nanga botala ndenge boza ko vivre misusu bozo tonga bandako na bino bozo ko somba misusu ba voiture na bino na lisumu parce que Bible eza koloba mutu il faut ko contacter na oyo za nango c'est un péché que ozana kata bilula lula ndeko nanga mina ibite batu misusu basambela nzambe ndenge ni okoyoka ye kombo nzambe na munoko okoyoka ye kotia photo ngana so yebisa bino signe oyo ke nazo loba na bino bandeko na loba ngo na ba jeter soko zo kanga photo na yo lati la mana yo oyebi na kati no ke ozana kibonzambe te ko tia kombo nzambe te on se moque pas de Dieu c'est parce que nzamba lingaka moto a vivre na simplicité okoki ko vivre te na orgueil en même temps zo kombo nzamba zo tia na kati c'est une malédiction misusu bazo yeba ngote ignorance c'est bomaka. Alors bandeko na biso ba couple o eza na poto awa surtout basi ba mama quel rôle bozo jouer bozo lokola 5 basi oyo mobala libala ayaki akuti bango donc basi basilisi biloko na bango déjà na ba 5 o bazala ki sage ndeko mobali soko za ko vivre na mwasi azo mema yo na kati ya escroquerie to bo fandi bo mobala lobi senga emisu tantini wana senga emisu mama Teresa to mona kaya defisa kambongo yebisa mama Teresa defisa biso 10 000 euros emisu sundenge za wana to kozongisela yo moko yebi ke mobali na yo asala ka me bozalo na banyongo po ba misusu bazaka soma banyongo te
misusu ndenge za wana mso aza deja na nyongo mais moi si kuto liyo kutu okitisa mobali oyo batetete papa biso nde toza na banyonga bato misusu bwe tosilisa nano misusu moi si omona kosunga mobali te oke kobenga mso etantine ndenge za ka dans 2 jours mso dans 2 mois tozongiselo ka ndenge tozwi bokeli su kote kuna mama surtout ba mama po na kokendanga kote ba papa na biso te po ba couple ebele na poto bazo vivre na ki escroquerie mais en cravate tant nga nalobaka na lingaka français te nalobaka na bino parce que africain surtout ba congolais baza trop complexé baza na complexe makasi ya lana omona mutu azofinga mutu afingi mutu akomi moi je m'exprime en français est-ce que toi tu sais écrire français oloba tana mutu est-ce que toi tu sais écrire lingala ozoloba na mutu est-ce que toi tu sais écrire misusu langue ya kikongo misusu tiluba misusu kimongo ozomona congolais africain ozoloba na mutu yo ebi koloba français te moi je m'exprime siko ezaka nini eza français te mutepesaka mayele te. C'est ridicule que tout déjà est aux autres complexe. Mais tala siko ba intégration au batu bazozwa. Bino boyebite na poto awa déjà misusu intégration na ezali ozo respecter ezali loi, ozo respecter net ezali social, ozo respecter que soko ke chômage ba ko futa yo autant. Mais lelo ba couple monsieur ebele bazo sala ka ba papier po ba bimisa mindele mbongo. Yo bimisi mondele mbongo. Yo kosi mondele ke nonga na mwasi nanga to kabwana bokabwana te. Yo mondele miso zo futa mwasi no comme femme seule. Yo pe mobali kuna miso mondele azo de un jour ba ko découvrir. Mais exactement quoi neti bozo boma pe bandeko misusu o bazo bomsa bazo bonga po ba ya poto ndenge ngai pe ndeko moka fungola kinga lelo soki nalobi ke na bengi na komela bi eso za na 3 personnes ba ya oza bongisa autant parce que comme moko zo ko ya visa okozwa na polele donc bozo bomisela batu ba nzela na bango à cause ya mutu oza na espoir bilula moi sina mobali ba mona ka moninga emisu na quartier na mwino emisu camarade no abimisi jeep moko beloko na été au mona be kam o yebi ta place camarade no azweli jeep wana te parce que na poto akisi ezali misusu pe awo kisi ezaka na Afrique te batu nyonso Afrique wana même ba escroc wana biso toyebaki na Afrique lelo batondia na poto mais oyo nga nazo kokamwa bonsoir kana Liliane Pondo oyo nga naza kokamwa ezali basi nde baza na kati ya baje oyo ole ozalata na mobali ya diango mais tozala basi ya diango mwasi yoza aide mwasi oza aide yango ntango napesaka nzambe raison na verset wana nzambe ayebaki parce que alobi une femme sage bâtit sa maison sikoyo tala neti yo mwasi oyebi keno oza na mobali ya escroc olie kutu odose ye température tokende siko kota malédiction bandeko okoyoka boboti bana na bino ba parents bouti na Afrique boye bana na bino babotami na awa na aspect awa bana na bino bayebi na bango penza Afrique bien te siko bozo bebisela bana na bino na ba dossier na ba l'état parce que ekotikala te tango yo mama o escroquer l'état tango yo papa ndenge za wana ba plainte e batikela ba plainte kuna na tribunal ba funda koka ba porta koka plainte o escroquer kimbongo boy parce que bo quand ça te que non biso ba africain entre biso soko escroquer africain ko porter plainte te oko porter plainte maman to papa zo kanga a au déficit de kono ya congolais to africain mbongo au déficit ya te ezala ta 10 000 euros oza na droit soko keko défendre ngo zo avocat o lobby ke no yo bomba mbongo na yo o économisaka oza na droit ya ko porter plainte à moins que quand déposer le signer qui au signer qui papier te wana ndio oza na preuve te tant que oza na signature wana look avocat oko ko porter plainte exactement non to banga ba misusu parce que to yeba te ba côté ba loi ndenge miso au déficit na mbongo wana au déficit na 10 000 euros 3 000 euros na yo l'état yeba ngote mundela o mono ke non o bomba ka mbongo ko banga loko wana te oza na droit po bango mindele o ba tolo ba caisse d'épargne bango mindele misusu assurance à vie ezaka na ba sorti wana yo po lobinga na sala assurance à vie na ngana ndako mais c'est nga na bomba mbongo na parce que biso to uti toza culture africaine biso to bomba ka mbongo na biso tomboli awa to bombi yango awa to zui na kati ya liputa to soki yango na kati ya liputa olobi bongo
Exacte que non moto a escroqué yo, moto a million mbongo non na poto, ofanda po moto ana salo ba chantage. Kende ko funda ezo papier signature ezali. Tozo kende wapi. Bino ba couple ya poto oyo ba ya na poto basi na mibali oyo bolingi ko escroquer batu ba mbongo, oyo bolingi ko escroquer misusu ba social, oyo bolingi ko escroquer misusu nini oyo nini l'état kuna ba chômage. Oh mona mususu oza na chômage, ozo kende ko sala musa misusu lo te mamo isanza etali ote vie ya batu etali ote etalinga parce que quand bazolo ba intégration ngo po boko bebisela ba ndeko na bino misusu ba africain nzela. Parce que imagine que non, l'État kangi au lieu kambongo social en même temps kendara musala. Mais c'est comme Afrique ngo ya lobby. Ngana lobaka poto bato bazala na poto bako bongisa Afrique te. To so baza 100%. Tokolo bato 10%. 90 to waki bango. Parce que déjà bonjour ma zozo. Bonne santé. Monsieur Sokoloba. Bon, monsieur Woloba, ote, muto, toza na droit mindele ba yiba biso tala. Omoni mindele ata ba yiba ka biso, mindele ata ba kenda ko pied biso na Afrique. Omo biso ko tuba toza ko se retrouver. Bon, omoni tele bazo yiba biso, popi bango mo be ba ndeko na biso ba président ba africain. Si on to fana bango to kozala pe na ba aspect oyote, okolinga po tonga pe ndako pete, emso tonga pe flat ya munene te, olinga ki emso pe tendenge zana o me ba pe ba sac à valeur te. C'est mieux ba yibi biso kuna après to ye awa biso sko tozo récupérer ngo, eza mabete lo beta papa na biso masi à la France na ndenge ya système, eza mabete. Mais eloko eza mabende yo za na poto oyiba ndeko na yo olzwa mbongo ndeko na yo olia ngo boya kozongisa na mbongo poto eza ya pasi et puis loko pe eza mabe lisusu oza pe intégrité sikoyo mal intégration na yo ebele bako payer po kase wana parce que mundela sala ka loi na ye a changer kango ou soit après ba mois ou soit chaque année parce que imagine que bazo kanga trop bato ebele na social en même temps oza na chômage ozo za mbongo chômage soki musala ozo sala en même temps ozo lia social misusu kutu bakomi ko bimisa même mindele wana o ndenge za boye na nina zo mbongo na nga nyonso tu misusu kaka na couple bakabwane bakosi ke to kabwana ba mazana bango moi ça zwa mbongo moi ça zwa mbongo sikoyo ba jara biloko aboye ba ndeko na bino o bazo uta Afrique bazo ya sima bino mokanisi vraiment bako vivre lobby bien na niveau pour toi bako vivre niveau pour toi bien te parce que si bo BBC bo leki ba o ba leka ki déjà si ba BBC alors sikoyo soki couple ezo koma na ki escroquerie ezo koma parce que moi ça na molimo bilula lula yango na sa koloba soki bandeko basi o basala ka boboza koyokanga boza mabe soki bandeko mibali boza na jara mwasi ke non ayebi ke yo mobali oza escroc et puis mwasi akote na je na yo papa oko boya ye parce que mwasi wana nazo biso parce que mwasi wana yo moko o expose ye o tie na vie à danger akozala mwasi moko soifé d'argent akozala mwasi moko ya molimo ya impudicité mwasi moko bakoki kosakana na ye na mibali parce que aza na esprit ya mbongo faute ezali ya yo mobali soki mobali okomi komona mwasi aza escroc c'est méfier na mwasi wana parce que aza mwasi oyo na avenir peut-être ata na yo moko boza na ye emso akushaka na mibali mosusu mpo na mbongo bon na monde ope lelo neti mokili ezokende vers la fin mokili ekomi vraiment na suka lelo mibali mosusu mpe batindaka basi na bango omona mwasi na ye moko ya ndako mobali atindi ye namonaka vie mwa mobali wana adefisaka mbongo azwa mwa bapilie na ye asala mwa flat na ye yo kende kuna yo osala neti kodrage ye mpo mibali mosusu mpe oyo biso toloba ngala tolobaka bataba be ya babolole bazali yango sikoyo nazoloba bandeko bambongo oyo bino boza koescroke lelo misusu ndenge toyoka tokoma koyoka mutu oke kotongaka ndako na Afrique kuna baleyo me misusu basource ya baliwa ezaka yo moko mutu otimoli libulu na yo mpo bamisusu azo préféré bamoni atongi flat kuna bamona ye misusu akumbaka mutuka echer me mutuka wana ezali na mutoki ya mutu restaurant wana flat wana ezali na mutoki ya mutu na retour olingi nini na retour olingi nzamba protéger sur quoi parce que oza na makila na maboko oza na mutoki ya mutu na maboko toza na pouvoir ya maloba boyibisanga mutu anyongo soka ye na internet azolela mbongo na ye kaka maloba wana ekoki komodire yo
aza ndoki te kaka maloba ya pamba parce nzambe alobi napesi bino pouvoir d'autorité donc mutu aza na pouvoir ya maloba nalobaka yango mutu akoko ozala na aza mutu apriaka ne mingi te mais pouvoir tozalaka na pouvoir ya kobénir na ya komodire bandeko bamama surtout nazoloba bamama bamemaka bana 9 mois na libumu bamama est-ce que bolingaka bavenir bana na bino na ya bakokolo na bino lobi est-ce que bolingaka ngo po soki bolingaka bavenir bana na bino bokoki jamais kodefaka bambonga bato bokoki jamais même koeskrokaka mpe l'état na pays oyo ofandi pourquoi parce que bana na bino lobi boza na fichier déjà soki oescroke l'état fichier déjà efandi même mwana na yo olinga misusu asenga crédit baoboyila ye bamona comme si que no boza ba famille moko donc ko famille moko ya bien te ya ba malhonnête yango bambongo ngo boke na ngo wapi na Afrique wapi oya osonga kosomba flat kuna oya osomba ndako kuna misusu babokilo babimi misusu bandeko na yo moko babimi wana ndako ngo po fandi na ngo te et créer ba problème pour na nini na vie vitesse eza makasi bandeko poto parce que tant on parler intégration tozonga nani intégration on a seka ba bitu misusu so na moni mutu azoseka moto oyebi koloba français te so na moni mutu azoseka moto oyebi koloba anglais te ayebi koloba soki mama me ya wumba to bandeko na biso baza na ba Irlande bandeko na biso naza na bandeko misusu baza na Suède kuna soki ozoseka ndeko na Afrique bongo bino bokasaka intégration zaka yango intégration zaka yango te intégration zaka futa nyongo po to moni oza intégré obalobaka honnête na vie ozali honnête ozali un homme intègre même une femme donc oza malhonnête les gens vont te respecter au continent salle la fête boye bato bazo respecter quel que soit net maman moi sana na lati na ngabo elamba boye koko kozala 1 euro koko kozala nini mais mutu muso azo banga yo ezate que no bozu ba net na recette que nous olanga ni net ba manette minene on dirait nani papa na biso ya comédien azali ko sala biso théâtre bien on dirait vient gadios boko telemana ko kota wana mwasi na mobile bozu ba jipi botie na porte njoka ba jipi eza ya banyongo njoka misusu yo moko mwasi nanu nde oza na bato o bazo kolandelaka yo bato bazo sambwisa wana ba Facebook est-ce que wana nde eza na valeur elenge ya mbongo yango eza ya nini elenge ya mbongo yango eza ya nini to elenge ya poto yango eza ya nini na vie lingaka otikaka bato na posa na sensini mutu azo respecter na musika njoko zaka no mutu vivaka no ka na 500 euros olataka no sombaka msu ba bijou na yo bon o nga na sombi fantasy te e uti na Londres ezali cadeau ya mama Bem Queen donc oza na bato oyo bazo respecter yo c'est ça bande ko na ngai et puis bande ko mibali bobo ya kabasi oyo ozo otante ye ke non oyebi se to benga na mami fomba na mani kuna to tune nano est-ce que mami fomba accorde ça sur 5,000 euros yo na mobile no boyo ka oyebi peke mobile na sa defa ki kotokuna oyebi ko yango nazo pesa bandeko na nga mingi merci bandeko ba defsa bambongo na poto balembi ennemi africain zaka africain eza pasi mingi tito comme et comme tina niveau ya ba mindele africain zo escroquer assistant social ne africain biso bokolibisa o mama isanda ezaka nango partout non mais biso kututo biso non surtout ba congolais il faut bobi yo kamawa na pays nini yango oyo bomona keza malamu pays nini déjà RDC za na pays moko na les pauvres selo bato bazo yibango mais siko bato bazo souffrir na yo muto zano na poto ndeko no aza na poto azozwa mbongo misusu ya azwi mbongo na place azwi anyo kwa mbi boyo mona video mona sala ki na tongo malili ezali bongo oliaka mbongo ndeko no na facilité pona nini ata mawe ko kozala te apo olobini bino intégration na bino bobite pona loba anglais bien na loba français bien mususu ozosana ayebi ko loba français te na pese papier na biki bakoma